Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, naye kosala eloko su na lingala, mais oyo thème changé. Pasteur na yo, avant yo benga ye pasteur, avant akoma pasteur, abandaki kosala wapi? Abandaki kosala wapi? Est-ce que ayebaka pasi ya musala? Parce que Jésus-Christ, bato ya komi na bango tina suka. Bato yo balingaka musala, ba oyo bayebaka pasi ya musala, ba oyo babana kolamuka tongo pona kokende musala. O bayebaki ke na kozwa mbongo na pasi. Lelo oyo toza komona mutu auti mboka a travaillé nulle part à une église. 2 ans après Kimi, à cause de l'église n'est pas une moussoussou. Donc Banda Botama a travaillé nulle part. Il y a un bozoyoka, au pasteur boya violaki, a violé le soussou. Moussoussou pe boye, bazo swana, tala bangokuna, okuta. Oyo wana, na moussoussou boye na uti komona, ngefa, denilesi, bazako swana ndenga osakana te, ba Moïse Mbiye, tuna batu wana nyonso, ba travailla wapi, avant bakoma musala nzambe. Yango na somona, ba désordre wana eza mingi parce que ba travailla te na vie na bango. Ba yebi ko luka mbongo te. Bazo luka mbongo na bandenge oyo kokami elongo ba mite yango no mozomona bazo kenozo bakisi bakwesa batu pona ba tuna mosala nzambe oyo yebi même mosala nzambe na bino pona otuna ya problème te pasteur avant comme pasteur on a travaillé na société nini on a travaillé na établissement nini soki totali awa na Biblia balobi boye Yesu Masia tango azo banda ministère na ye azwaki batu oyo basalaka bakourager o bayebi pasi ya mbongo bakourager o bayebi musala pe bazala endurance ya musala akokele musala tongo azongi butu bangwana nde Jésus-Christ azwaka Jésus-Christ tango azo tambola côté ya mer ya Galilée amoni Simon Pierre nande kuna ye André baza ko boaka filet donc baza ko travailler azui bango na plein travail ce n'était pas des gens, ce n'était pas des paresseux ou des vagabonds non azui bango na kati ya musala. Alors apusani kamwa musika de loin amona Jacques na Jean bana mibale ya Zébédée azu bango bango mine des travailleurs, c'est-à-dire ils avaient des CV, chacun avait son CV bango mine wana azu bango a continuer ndeko nanga bozwa Biblia pa bozali bofongola yango na bolingo pe na komikitisa botanga na évangile de Matthieu 4 18 à 22 oh nyonso ka solo bela bino eza na Biblia c'est pour ça que ça n'a pas de référence. Mes chers frères et sœurs, Paul en tant que pharisien, abandé kosala na Sanhédrin, tribunal oyo ekondanaka Jésus-Christ.
tribunal oyo esambisaka Jésus Christ pe condamné ye. Tango azokende kozwa ba croyant ya nouvelle alliance ko kanga bango boka bona prison. Babana ko pesa ba lettre. Azraki voyou te, un petit voyou aye wana pa abano beta bino kama te. Ba sacrificateur, ba konzi o bana sala na Sanhedrin ba ko pesa ba bikende ko kanga bango. Ake akangi bino aye na bino. Donc il travaille, c'était un courageux, un brave. Pas un faux, pas un voyou, pas un paresseux. Donc aye bay musala nini, musala za nini, ndé dans une endurance, ndé na ko travailler même les loti lobby dans son anda côté. Si un chrétien en bonne santé alingi ko sala te akope kolia te akolia te parce que pour kolia faut ko sala pour ko bala moi si faut ko sala faut tatika la bis faut ko sala mais ce que yo sala te o sala ndeni pasteur yo o uti soki wapi o travailler te o yi pasa ko sala te mbala moko ye na komi pasteur yango na tango oza koteya mateya na yo parce que oza débutant oza un nouveau converti yo tozolandanga tuna pasteur na yo ava koma pasteur asalaki wapi nazoba kombo neti batia tumba po tozala topesa biloko ya clair neti tia tumba alaki a travaille pas et asuki ndenge nini tozo wale ça a travaille pas wapi ya travailler ya omoni l'air moko mona bado bina na ye parce que azoye ba rien donc asali kamo école biblique te abenga mate aponama na yepete base pelé kaka bango te bangefa ba nyoso ba travailler nulle part mbala ba komi bazi na ba sac ba komi ba serviteur de Dieu lokola congolais bazoa izoba bazobima batu pe baye bavandi abandi pour l'imposition de main abandi loba n'importe quoi vous acceptez des choses comme ça ndeko nanga un chrétien il faut azana liloba na nzambe. Un chrétien doit impérativement avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Il faut oyeba liloba pour oyeba oyaza aventurier oyebina le monde. Jésus n'a pas recruté de paresseux. Paul en tant que pharisien balobina kende ko sobango kuna. Actes des apôtres 26 verset 10. Actes des apôtres chapitre 22 verset 4 à 5. Actes des apôtres chapitre 9 1 à 2. Voilà. Alors tango aye na nouvelle alliance tango Paulo aye suko pana biso abandai ko sala batante abandaki ko sala batante. Voilà. Atika ine ngwana te ayi ko tika ngo après tango musala vraiment leki ne ayi ko tika mais ti ayaki wana abandai ko sala. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que na église où il y a plus de 50 personnes 100 personnes et koki ko zala na musala nzambe moko te tala batu ba Marcelo aza sur plus de 500 personnes 500 fidèles aza yemoko il a ici kaza musala nzambe te aza commerçant spirituel. Ceux qui osent plus de 50, plus de 100 personnes dans cette église, il faut prophète Azala, docteur Azala, pasteur Azala, na évangéliste. Apôtre Azala, pour apôtre Bazala susté. Apôtre Bazali Batu Oyo, Bazala na Jésus-Christ. O Baliaka na Jésus-Christ. O Balandaka Basirma Jésus-Christ.
bango na Bible bengi apôtre. Les restes au balobaki baza apôtre, ce sont des aventuriers, ce sont des farceurs. Apôtre azalaka susté. Na yebisa bino na sina te yango. Tala comme preuve ba président nyonso monde entier sont ngo prêter serment après pas pasteur. Pourquoi prêter pas apôtre te? Parce que apôtre balaka te. Réfléchis kaka na yango. Pourquoi ba prêter serment ba prêter te pas ya apôtre alors que apôtre azali ko ya pasteur? Mais parce que l'apôtre va la susciter, tous les apôtres sont décédés. L'apôtre va koufa. Si on moni musala nzamba lui naza apôtre, donc aïbi le côté, aïbité. Apôtre la raté. Alors, abandaki kosala battante apôtre Paul pendant un certain temps avant Attica. Acte des apôtres 18:3. Acte des apôtres 18:3. 1 Thessaloniciens 2:9. Aza koloba na biso de s'éloigner na bato yo baboyaka kosala. Ndeko na ngai. Ngai na Afrique naza na CV moko ya béton. Ba o bayebi nga bayebi pa na travailler. Na travailler no TZ ya Lingwala. Na travailler na Port Matadi. Na travailler na Libanda ya Mboka. Na ye ko travailler en France. Et quand je partais au travail et que na soir matin ya Izali na ko beng évangéliste à la veille na bi tala prêcher amo. Ba yebi baza na France awa. Ngana ke na musala na ko uta musala pouf na ye le musu na leki suko zo bandimi mususu na ke na bango ti e pa to na osambela pasteur mususu azoya pa na ngai wa lali to ke na eti kuna bayebi. Donc na bandaka ko travailler d'abord avant na ko musala nzambe ya mwana bato bakamwanga le musu ti 3 heures du matin na zaka na ko nzambe parce que na mesana ka déjà ko sala durement na endurance ya musala. Mais tala ba pasteur oyo déjà bayebaka koluka mbongo te bayeba musala ndenge ezalaka te tala baondi baswanaka tala baondi bazala makaba ba viol hein mususu bakuti bamboka aye na Kinshasa ale asimbi Bible oyebi français anayebi français atangi ale ele moko bana français po babanga yo mbala mo azwi eloko te molimo sante koza na yete parce que aponami te abengama te aponama na ye te. Donc premier musala na ye na vie pasteur ndeko na premier musala ya pasteur na bino pasteur alors mutande ngwana yango bozo mona ba na nzambe bozo kendeke na betonga na mikumba na bino ayebi na yete apasa pe école ya formation te école biblique akenda te nini te abandi ko ganga tango abandi ko ganga yo pesier pesa kama mke papier akomaka mwa lettre mais oleli ngana mona bato mosusu awa bazo benga baso banani mais tango natali bakoya komi na bi yo to komi alors mutande ngona ako interpréter parole ndenge nini ndeko nanga il faut oser la pasteur il faut tanga obligatoire hein? Pour oser la pasteur il faut tanga pour la tanga abana lo basilangi Paul wana azalaki c'est le plus intelligent il y a apôtre nyonso et apôtre Paul. Donc Jésus-Christ ça soit qui voyouté Jésus-Christ ça soit qui moto yo azaya kokoka bien que azalaki na évangile na bisoté mais suka na yango tala bepitre boni ya komi tala bepitre boni ya komi ndeko na ngai faut tangaka Éphésiens 4:14 ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ce qui est liloba te ya passe surtout ndenge tozo bato ba ko ma président wana ba bo ba classe bato belé ba ko bi ba tanga te alors bino zo profiter de la faiblesse wana pour na ko sa ba on
nalobaki na église ya Antioche. Actes des apôtres 13, 1 à 2. L'église est Antioche. Ma prophète, docteur, pasteur, évangélique. Parce que tant que nous sommes dans Antioche, l'église dans Actes 13, 1 à 2. Paul était évangéliste, avec apôtre. L'église est Antioche. Acte 13, 1 à 2. Paul avec apôtre, avec évangéliste. Voilà. Mais il y avait des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Voilà. Donc, une église, on va bénir église. C'est-à-dire, comme il a battu pelé. Et ça, c'est comme ça, l'église, on a 10 personnes, 15 personnes. Non, il faut que ça ait une comme il a plus de 100, 150 personnes. Alors, dans l'église, on a pasteur à cause de mon côté. Neti awa, on a l'église à Marcelo. Combien de bâtiments plus de 200, yemoko. Mais à quoi baba andimindengeni? À quoi délivrer ndengeni? Donc ce n'est pas un pasteur, c'est nini charlatan ou bien nani na yebité. Yangono zo monaka bazo corriger mingi na bamanteya parce que moral la eza bien te na bato belé yemoko. Yangono zo mona bazo corriger même na bato ba bien on va lui ba penate mais tant on t'a corriger ye muto raza en raison. Or muto wana corriger ko corriger ngate. Muto na corriger Marcelo ce qui comme on est nani Ambosani, nga ko corriger ngate, azo corriger ba Marcelo. Mais yo siko yo, lukolo yebi na yo loko moko te, musala na yo tembe. Lukolo yo yebi loko te ko, musala no nini tembe. Onika ko cha tembe pour rien. Église, so que ça a plus de 100 personnes, plus de 200 pasteurs so za moko, bima l'église wana. C'est une secte. Secte zani. Tout mouvement contraire à notre doctrine. Il y a une secte. Exemple, en Goyo, une église, il y a Tios. Ils ont été comme de fondé. Et parce que vous avez la Bible. Aouta wapi, asala wapi, mbala moko ya lukiba mbongo, sataniste, kaka achewana, la badiko ganga ganga, bozolanda, aibi français, atangi makambo, kaka ndenge bino botangi. Mais, interprétation makambo, yazo tanga aibi na ete. C'est pelé. 95% de pasteur à l'élo, baza bateau ba biko interprété par la parole nzambete. Et bateau na l'église na bango délivrance zate. Pourquoi délivrance zate? Parce que pasteur wana kutu pa ya uti yo ebité. Mais a osala ndenge nini azu festa kitoko voiture kitoko azu pe mwasi ya pembe atie wana. Ici complexe côté. Complexe côté. Tango na zolo bana yo. Nabanda ngefa. Nani Marcelo Bandundu wana ba oh frère Liboko nani Patrice Tony Silas évangéliste ceux qui nani ozana Belgique ba c'est pelé parce ba Denis Lessi bangefa ba Denis Lessi ba nani ba Mbiye ba Kalambai batu nyonso na tangi parce que belin ba mokuna ba oyo soki ba voici l'homme batu wana nyonso obo yoki ngana tangi ba soki ba Carlito na badani batu nyonso no soki ngana otanga zo bien mononga ata mutu boka za musala nzambe te oh ata yebisa ba oki ngamtra lobi ba discuter te. Parce que tant que vous avez un lobby, vous avez un enseignement. Et tant que vous avez un enseignement, au moins vous répondre les soutenir. Vous avez un gefa. Vous avez un gefa, vous avez un discuter. A fini, vous avez une parole. Akima. Vous avez une parole. Akima. Et ça m'a ban ensemble. Il faut oyeba kaliloba, po oyeba okolanda enseignement pa ya nani. Il faut yeba kaliloba po yeba nani yo sobenga pasteur. Ce sont des diacres. Vous sobenga mo pasteur. Parce que ba diacre, bi ba frère. Bino benga mo pasteur. Pasteur za muto yebi loba. Tango zo prêcher, tango zo pesa verset na ye, baza ko vérifier ngo, baza na gete, ezana bakal na bakal. Alors ndeko
Travail et c'est le komoko. Ce qu'on a raté, on a valeur. Travail, ye moko nzambe azoloba yango na nini na Genèse 3:19. Le Seigneur a dit à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Genèse 3:19. Ndekonanga. Yo sikoyo musala nzambe, babengi musala nzambe, outi wapi, obana ko travailler wapi avant le balelo que za pasteur. Parce que yo kike kuna mbongo ezali. Yo bandaki kaka soki ndeni obandina ko yemba banzebo olio tikala ko yemba banzebo na komisi ko pasteur. Oh, mais soki yo soki na don ya ko yemba banzebo. Mais tikala kuna, okomi pasteur siko ndeni. O travailler pe wapi nel. Besoin de mutrendi mbiye a travailler wapi. Banda botama a travailler wapi. Arrêtez le diplôme d'état. Mbala moko pour chanteur. Papa ko fiso kinani. Pasteur a jusqu'au ressorti à église mon bimba. Mutoyo a travaillé à côté de la société moko ou bien établissement moko quelconque. Bible a moto zola ndaka. Zama wa. Zama wa ndeko ngai. Bato belé bozo benga ba pasteur ba zaba pasteur té. Té, ce sont des diacres ou bien benga frères, mais c'est pas un pasteur. Mais biso ta otozo kola so ba benga to pasteur, mais au fan de talobi oui, au pasteur. Mais ozo mona ba pasteur na bino bazo corriger ka bango l'air. Ndeko, un pasteur au cause ba faute d'enseignement na été. Ce qu'on ba faute d'enseignement na yé. À sa pasteur té. Comment on a pasteur na yé pour na prêcher parole, bozo na ba faute. C'est que nzamba ebiete. Tel que na bango nyoso wana so bazo prêcher. Tel ba faute. Tel ba faute. Mais c'est pas possible. Oyo alobaki que église catholique eza salle d'attente pour qu'on en faire. Marcelo, est-ce que Moussa Nzambe vraiment le Babylon wana? Marcelo lobi pose Moussa Nzambe pour bala mwasi, il faut d'abord goûter mwasi wana. Le so goûter au moni bien au ticket au cause pas pour tala ne bazo sakana bino. Est-ce que mutande on a vraiment au Hollanda ile sous lobby? Est-ce que mutande on a lobby vraiment au Hollanda ye? Donc ayebi na été kaza pasteur parce que ça pasteur té. Ah, Nzambe na ngai zama wa. Isa triste. Allo bande konanga awa nayaki koloba uniquement pour na ba pasteur oyo ya lelo. Ba pasteur oyo ya lelo. Banda abotama a travailler nulle part. C'est un paresseux. Ayebi ne bala mukana tongo takini musala. Mais il y a d'autres pasteurs, même si ils ont travaillé. Surtout le tanga bango, surtout tanga bango, c'est pelé. Tu vas village. Yé, aïe koluka musala yaki pasteur. Donc à travailler nulle part. Azana pédicerte. Jésus a poni été. Jésus a bengi été. Pe a poni été. Yemo kaka. Yemoko. Yamona bandeko na ngai. Naza ko sukisa. Pona ko yebisa bino. Ozana droit. Ozana droit. Awa na lobaki. L'apôtre Paul gagnait sa propre vie tout en prêchant l'évangile. Et cela représentait de longues journées et des nuits fatiguées. Parce qu'il travaillait. Mais Paul avait décidé de n'être à la charge d'aucun d'eux. En tant que prédicateur de l'évangile, Paul avait le droit d'être soutenu financièrement par ceux qui s'étaient convertis par son ministère. 1 Corinthiens 9, 6 à 14. 1 Timothée 5, 18. 1 Timothée 5, 18 ou bien 1 Thessaloniciens 5, 18 peut-être, je vais vérifier ça après. Vérifiez vous aussi. Ce qui est à 1 Timothée 5, 18. Oui. Et ça 1 Timothée 5, 18, je vous le confirme.
Alors tant batali passage oyo bamoni ke kuna mbongo ezala kuna yango na moni ebele bazokutaka bamboka na bango bazoya nga na komi pasteur bazoya nga na komi pasteur bazoya nga na komi pasteur. Donc sans ki pasteur moyen lia ye na mwasi na ye eza te. Ngai ntango na bana kosala ngai moto bana kodepane bandimi bana kodefa mbongo na nga oyo nazokozwa na mosala na basi baza awa na France bayebi oyo nazoloba bana kodefa mbongo mpa na nga misu na bana kopesa mbongo fele oyo nazwi na pasi na mosala bandimi baza na problème ngai na kopesa mbongo misu na koloba te me nde nazoloba bayoka misu bamonta minene mpona situation moko esila boye nde nazoloba bazoyoka nazokende mosala ntango nakende mosala memi na babible biloko nyonso nde nini jésus akoponanga te. C'est pour cela ntango nga nazoteya mateya na nga ozwi moto atravailla te otie ye wana omona mateya yango eza différent bozomonake oyoyo eloko te nga bato ebele balandaka nga na monde e na bamosusu oyo bazalaka prêt ya kokorrige babengaka nga mais akofanda babi te awa liloba ya leo nga mpa na nga soki oyongola na enseignement même soki oza ndoki mais okende na sango moko ya malamu olobaki te kuna mateya ezali lelo bandimi basepelaka mikolo nyonso bandimi nanga basepelaka mikolo nyonso na liloba aloba ndeko na soki wana me yeba pasteur na yo soki aza na CV to aza na CV te soki asala to asala te. Merci nzambe apambola bino à la prochaine occasion. Merci.